et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source ata fin fond pendant ce Congo d'une image Rabi ma maman le bezami parce que toi matanga ya maman to fait ma pour nous maman ministre château rouge oui maman la biso maman passe un minute tema to tam sa micro donc na bato bana souci maman to ka bala souci na bato nyonso bonsoir tanti bonsoir to mona bana matanga to le la maman la biso ma ministre maman la famille zongo mope na yo mope ndebo zaki na maman merci. Merci beaucoup. Ma pona daïmut malamu donc il m'a trop donc na aussi ngaka nzambe abomba amna e pe manape donc todo lela balbeto le pole na ba obata ko lela o se pela pena ba obata ko se pela na minute to lela na ba obata ko lela nzambe abomba ye donc nzambe mutayebi pourquoi zi amna e. Merci. Boyoki ka me de sera autre ba servant comme to e ba te comme na Angèle Moke autre la paix autre ba mon na pour la maman pour nous nzongo ma ministre to leki papa frère na biso frère non pour la moi et me condoléances la famille zongo merci. Mes condoléances. Maman oui, bien sûr. Et ça n'a pas si. Il était ça la mission de ce passé. Déjà, maman la mission, maman Pauline, maman de sa famille. Donc, il y a triste pour la mission. Dans le bâtiment, Paris, mais France entière, Europe, Mobimba, désolé là-bas. Donc, Ami en mission, Ami on le bâtiment, c'est une avec mes condoléances. Et puis, on va soutenir Bisso, Bayaka. Tout ça, ah, toi, Bisso, toute famille. Pour soutenir maman la biso na ba frère na biso. Merci beaucoup ba frère na toloba parce que ça toujours la Arnaud technologie ayo la maman na maman ministre Arnaud tu que le micro depuis qu'on la passe mes condoléances Arnaud merci tu que le micro pour la famille nous mes condoléances non merci. Ouais mes condoléances à toi aussi Chantal Bolanguesso maman paradis sapin de Noël le 24-25 yo donc tolela donc mais toutes mes condoléances à la famille Nzongo à tout le monde quoi batu nyoso tolela mutu munene il y a diaspora à milieu ana comme ya makasi on a fait makamneza makasi Christian donc il y a fait makamne peneza pena bien Christian Kinoa donc vraiment tolela to din Kinoa merci tu qui parole pas Christian Kinoa la maman na mais condoléances sur notre dit Kinoa Christian Kinoa ko le baté bo comprendre niveau maman ya kufi donc toi ma désolé mais d'autant que micro mais tambola to pas golf qui là des grands matériels d'une image to pousse na parce que des grands matériels à golf qui là et parole la maman là moi caméra pardon hein papa
Bonsoir, dégâts matériels Golf Kizola. Une image te pousse la moto de Golf Kizola parce que ton moni présence n'est pas awa. Mais quand on est sur la famille Zongo, on est la même maman et Golf Kizola. Moi, merci beaucoup. Ouais, bon, il y a un talent à Kin. Avant de Kin, maintenant à père. Pardon, Golf Auto qui fait la papa, mes condoléances. Golf Auto père de papa n'a pas été Kini. Aïe, sur la poto, à sous maman Koufi, donc merci. La Wada sert moi un plus pour la quoi. Bon, sur les pour la restaurant, elle a contribué. Donc, pour ça même de la part mon boy contribuer pour des nasa et le bois. Avant la Kin sert à payer 100 €. Maintenant à quel Kin anniversaire dans la Zongi, dans aux Oasa que aux Ala. Donc, d'un coup, dans Zongi Mikini, la plus de serre dans sa main. Donc, alors voilà, on a pu faire des sous d'amis balais quoi. Dans la nenga poto, pour la guimère nanga, la rue où tu n'aimes pas pour le bébé. Donc, le reste on verra. On sait malade et de la serre, on est moins bien. Toujours on a pas proche de ça pour de la serre, on va plaisir dessus. Pour moi, c'est la plus dans moi même la maison mère, on fait des serments moins nécessaires. C'est ça. Ok, toujours Golf Kizo on a les babi. Il y a une nouvelle engagement sur le Sigaza pour mes condoléances naïe. Il y a qui était sans caresser Sigaza pour mes condoléances naïe. Maison mère mobile, merci. D'autant que ça va micro. D'abord Serge, moi mes condoléances la famille nous remercie. Ouais, donc tu es pour la maman. Donc en tout cas tu es pas quitté que maman vraiment. Ouais, donc tu es pour la maman sa maman na bisonnier so. Donc on moni mokilé. Tout ça na pour na maman donc maman partageons na motutu. Ayo moko Chantal Bola, ayo moko sana osana kati. Maman sa maman na yo. To mesana kina maman sa kine gentil bon maman tiki biso. Et ça on sera motutu surtout. Tout ça na pour la maman. Donc rien à dire, maman pas si quoi. Ok, merci. D'autant que ça micro papa. Moi mes condoléances na famille nous ont tout le monde nous a partager maman absolument ministre vraiment tiki biso. Merci. Ouais, toi na famille nous ensemble toujours les lions tout là tu noir. Mes condoléances na toute la famille. Bah du coup Paris mes condoléances. Toi la ma pour la ministre Paris moya. Ba to ba problème na ba to problème te moya ya matanga to kabola na tama mawa. Tout les ensemble là ba to là. Mes condoléances na tout le monde na pesi condoléances na famille de na Chantal de la Moula donc matanga pena. On a bien Paris en bien tous les Parisiens boya au sala bien. Et puis l'image. Pendant ça Congo toujours donc côté micro na kati parce que ba plus baza kuna idino image. Ndenge zaka bibi to continue toujours matanga. To continue toujours matanga ma polina nzongo. Donc ko tuma na kati to zala mama Kisana quoi ça? Maman pour la matanga. Mes condoléances, merci. Maman pour la matanga, mes condoléances na yo pour la famille nzongo. Pour Azagi Ndekona, merci. Ça maman on a atiki biso eza pasi parce que le 25 tozalaki na anniversaire na ye na invité biso tokendeki fete elengaki kitoko mais esali même pas 30 jours même pas 40 jours sere atiki biso eza pasi mpe mawa donc topartage pasi wana toute famille nzongo tokobosana ete aotika na motema na biso ndenge toperdaki mer malu ndenge topendaki baninga nyonso bakufa baodile Sarkozy banene Touré baninga nyonso tofani na bango na poto bachantal sanduku bacamarade na biso tofani na bango na mbokolo toperda bango banene Touré na minute oyo toa na pasi makasi baana malia mer malu donc eya pasi moyen olobe eya mingi te na okoka te na ovivre sikoyo baninga na kokende bakokutana na ye nzambe apese makasi ebake mabe nyonso na malamu nyonso na ye nzambe alimisa ye azali merci Christian Akwasa boyoki nde Christian Akwasa alobi nzambe azali toza mpe na fefe ma copine okoka te be mamo magambo mabi mafifa akoka te merci ma fille oyebi nazokoka te naza na émotion nakoka te toperde moto moko ya motuya to merci toa na mpasi makasi donc mwana aloba mingi te merci babi mpasi eza makasi donc bomona bamama bakoloba te donc baza na émotion mpasi eza makasi
edino image pendant sanga Congo babi ba epesana mende donc pas si tout temps ça micro na biso on a la poste à partager la biso pour la maponi na nzongo ba sala donc ils malam tout temps c'est toujours micro la biso edino image to repoussa là tout d'abord la maman to rouge ba la yana ba kufaki micro etambola mais quand est la famille nzongo maman non bon le baté ba dans émotion va comprendre tout ça papa peut être papa mes condoléances merci la famille nzongo merci. Merci mingi na question posée na souhaité condoléances na famille nzongo mobimba ngi toyebanaki na mama na biso yaya na biso leki na biso ndeko na biso tomesana na ye mingi komona ye komona mpe famille tozoya na restaurant tozolia azoservir biso akei ezalaki bien aza gentil bon voilà quoi metaka makambo nzambe na bana na ye mpe moto apesaka nzambe moto alongolaka nzambe bon ntango nzambe amoni temps ekoki asali oyo ye moko nzambe alingi moto akolongola mokano wana aza te donc moto akolongola mokano wana aza te temps ekoki tolela ye na biso tosepela makambo to ndenge eleki mais totika ba n'importe quoi toluka te boyeboye te toyeba kaka ke temps na ye ekoki nzambe azwi ye ake kopema topesa makasi na bandeko na ye na bana na ye baleki na ye bayani oyo batikali na biso tozala na bango bien tosepela na bango bien tozala bango toujours elongo quoi mais place ake mpena nzambe atia ye pembeni na ye quoi nzambe apardonne oyo ye mpo toza bato motu to aza na malamu mpo aza na mabe toko bateka aza bien à 100% non bon mabe nde soki ezalaki nzambe apardonne ye biso mpe topardonne peut-être alobela biso mpe na restaurant mabe to aloba mabe na motu boye pardonne kaka mais nzambe kaka ayamba ye apesa kimia mpe bandeko tu batikali na bana na ye bagelo bbc nzambe apesa bango makasi bakonie koluka ndenge mama azali koluka balemba te bakitisa maboko te bazwa courage wana merci merci edino image babi totambisa micro toujours na oyo aza na posa partage ma ona biso aloba na micro mpona mwa ministre bapoli na nzongo donc totambisa toujours micro oyo na micro côté bonsoir donc moi pour la famille nzongo mpona bino moko bocomprendre bato bakoloba te dino image parce que monsieur bamona eloko aloba te mama ministre azalaki na biso ake voyage na Chine eta mama tiki biso donc yaka mawa mpe pasi na famille nzongo po biso moko mpe donc bana ye donc toama désolé matokotambisa micro yambali bonsoir recondoléance mama mpo na famille nzongo merci Ale Machuba en tout cas toza na mawa ya trop talaka mama ministre mama moko tozalaki na ye en tout cas oyo atikala ye neti baoba kati na biso mais question na me repose en paix yana osouhaité mes condoléances na tous les familles nzongo en tout cas mingi olobeya te toaka na mawa merci bayibi otolaka frère na biso mpe nda otoloba donc mawa ezaka mpasi ya na mitema bino image babi bato bayebele na matanga baa na émotion po bamwa nde babanda te mama kende na ye voyage mais mama azongo ebembe toza ma désolé totambisaka micro na biso oyo aza na mposa partage mawa na biso atambola na biso na micro voilà gizimwanga mpe aza waolela mama mwa micro mwa parole mpo na famille nzongo merci Chantal Bola gizimwanga mwa parole mpo na famille nzongo merci po tomona mpo na matanga merci naloba tout à l'heure babi bocomprendre gizi babi aloba tout à l'heure parce que amwa na émotion mpe ye mpe aza surpris mama na ye akufi donc toama désolé micro ye continuera kotambola edi na image pendant sanga congo babi dize nzongo tozwa ye te parce que biso nde tokufeli ye soir ya bino te vraiment voilà sans polémique bonsoir yaya mwasi yaya mwasi toyebi ke ya na moto akufi mwa parole mes condoléances na yo moko et mes condoléances na famille nzongo oza mwana mo parole peut-être ke ya na mwasi merci pour la parole nayebi ke biso awa na kati ya paris toza matanga biso tokufeli ndenge olobi mpona liwa ya poli biso tozalaki surpris lundi na ntongo baapprendre biso ke ya poli nzongo akufi en tout cas paris ezalaki mpe ya koningana donc nazosouhaite condoléance na bana nyonso ya paris bafemme nyonso ya château rouge na famille nzongo plus précisement bibiche e gelor et puis na baleki na ye nyonso toyebi na bana nyonso ya libota ya koloba mingi eza te bon babi tolela na bango bazolela donc na minute tozolela na bango ensemble c'est pour ça toza na bango à tout moment soki ntongo etani tokabwani tozolinda kopemi na mpoka toyebi lisusu ya koloba mingi eza te susi na nga tolela ye dans le calme et puis
na souhaité bango ba condoléances et puis pe aller à pe ya Pauline Zongo voilà rip quoi merci beaucoup merci dina image to za moi comme ça peut na posa ba sola kuna kota likolo merci après la feli assez ouais parole la maman donc voilà ouais babi to continuer dans la matanga na biso donc to pe bana ma Pauline Nzongo pe baza to lela donc sanda mo daza wa Frida zawa bela malheureuse to tambusa mikopo to na passe kana souci sanda mo nza to mo bela matanga mama mes condoléances na biso maman la famille Nzongo po na moko po mama tiki biso merci et d'une image pendant ça encore donc toza matanga ya ma Pauline ndeka bomoni toza awa ti nde to sera programme au fur et à mesure parce que ça monter parce que on a maman a biso nyonso maman ba nebele donc et puis si pas si ça lui vite il y a pas très longtemps de taille fête la Champs-Élysées donc et ça lui vraiment place minga au lobezate courage à la famille Nzongo on est ensemble dans les mauvais merci Sanda Mwanza bella malosi moi parole la famille Nzongo merci mes condoléances minga au lobezate parce que c'est belé parce que on a mis sur pota pour mes amis besu na vumeka okite donc émotion comme on a vida munene tikali na famille Nzongo les en tout cas parce que ça vraiment makasi mes condoléances na famille Nzongo on est ensemble ci suka jour à suko to déposer maman na biso donc voilà merci bella tozupe donc on a plutôt Frida pas ça la maman na vraiment donc Frida moi la famille Nzongo mes condoléances na mo pe le susu mes condoléances na mo pe le susu merci mes condoléances à toute la famille Nzongo plus précisément à Bibi Chagelor c'est très triste maman Pauline Akei mais Anzela Badnyoso donc on est là on pleure ensemble on est tous ensemble on les soutient la famille Nzongo c'est la famille Nzongo mais c'est notre famille aussi c'est notre maman c'est la maman de tout le monde donc ça fait trop mal par monter ma passe. Ok, voilà Frida, merci. Je dis que on vient et puis moi pour la famille Nzongo, pour mes condoléances, pour la Chantal Bola, moi pour la famille Nzongo, maman non pas Tikio, maman pour la Pauline Nzongo, merci. Bon, ça s'appelle Noël Minga Olobezate, continue à Zaawa, à Ebi pourquoi Zaawa, tu vois la maman Abisso, maman jeune, maman Sola bien, Sonae Awa en particulier, premièrement, et pour la famille Nzongo en particulier, et pour la BBC Nzongo, et Bikaka tout Paris est mobilisé pour la Matanga. Merci. Guélan VIP, la beauté fatale. Merci. Je dis papa Awa, mes condoléances, papa pour la famille Nzongo. Maman pour la famille Nzongo, autre père de maman ministre, maman la biso, Baoba vraiment. De maman Bale Belé. Maman, merci. Famille Nzongo, vous allez comme on est la famille. Mais il y a ça, moko général. Général, oui. On est venu à la Saint-Sapia. Je vais faire. Bateau Belé. Il y a un bateau à donc Bateau Belé, on a la sœur. On a pris la voiture, on a eu, tenir en haut, Salaboye. Là, il va rater les relations avec Ngaï. Van. Comment est sérieux? Ah, c'est moko. Trop courageuse, éveillée. Asa sincère, alors clair. Alinga bateau belé, mais ce qu'on s'allie, il ne faut pas sur le milieu. Arabon batteur et le gauche-droite. C'est une sœur, na koya nae, na quartier. Na wata mulala papa nae. Papa na bango ayaki mutu munene na quartier na tuna ngaba. Et puis eza mutu abatu. Tena na wata azalaka président ya Bilima. Avant parce que la polyclinique na bango wana polyclinique ngolese na ngaba. Parce que n'a la police na boye, n'a la biso boye. To connaît ensemble. Si tu connais la poto awa, relation wana ya bolingo la famille ya moko. Etikala vraiment. Pour sœur azala il y a des fois azo pona que azo taxi, azo na ndako na ye, azo voiture na pesinga. Tekene ça la ramna. Tu vois?
donc ndenge naloba boye lelo mpo ma sœur ngai nazali mpe patron ya chaîne moko ya télévision oyo batalaka nabimaka mingimingi na batv te kombo na ngai evan nazali patron ya NTV yali chaîne moko américaine navandaka mingi na États-Unis nazalaka mpe mingi na France apo nakoli mpe awa donc ndenge nalobaki vraiment en tout cas makambo ya ser asali biso mpe etikeli na kotema na biso eza kashe moko ya pasi moko moni ntango ngai na ye salle oyo ebandaki banda soki 3 jours ngai mikolo navandaka na Luxembourg naosala na Luxembourg babengi ngai ke ser nakufi moni koya na ye ngai mutu na matisi foto likolo nakuti foto ya ser na ser awa pardon nakuti foto ya ser awa na ser awa c'est pas possible ngai nati foto na matisi likolo parce que sort aza mutu na mutu likolo ngai nazwi foto na matisi likolo parce que tout le monde bamona ser ke ye wana à 2 semaines et demie c'est asalaki eloko moko oyo na Paris salama te mutu mo salama te anniversaire tozalaki na Champs-Élysées sale wana ser abengi ngai abiki van tusa nini mpo ngai na conseiller administratif ya ser Paulina bato bayeba bango te bamona mosusu ngai nazali conseiller administratif ya ser Paulina nazalaka na ye alakisaka ngai na makambo na ye ebele bapapier batu apa bakontable na ye ngai nasalaka makambo mosusu ya papier sale wana sala fesi wana ça coûtait 19 000 euros sale wana ser asala ça coûtait 19 000 euros voilà quoi lelo tokoloba makambo ebelebele mpe eya nzela nzambe atrese mpo na ye parce que avant lelo atika biso akendaka Chine liboso azwaki problème ya santé ekwesaki ye bastabilize ye ayozonga awa après fallait aza femme d'affaires anniversaire na ye ekokaki asali feti wana après fallait azwa conteneur na ye babiloko na ye ya mosala akoye su kuna donc eya nzela ya tout le monde eya nzela ya bato surtout ndenge esalaka ye boye biso bandeko na ye biso baleki na ye biso bapiri ye bakamarade na ye poso ali kokolabore na mututu oyo akokomela ye ozala mokolo ozala leki akoyamba yo kola camarade tu vois lokola sikoyo sœur accueilli nous voulons lui rendre les hommages et les obsèques les plus dignes ya arrangé na ye po aza mutu ya mbongo tu vois aza mutu ya mbongo donc faut rendre hommage digne ya rang na ye makambo oyo soki kor na ye awa soki kor na ser ekomi awa na France tokosenga baoyo basala baorganisation mpo na ser donc tozala ebele mpo tosala nyonso tout parce que aroli asumuka merci okoloba nyonso awa te parce que tokomprendre yo oza na pasi ti okokuta foto ya ndeko nao na se omati likolo mpo obika mutu monene donc ibomba mosusu donc toza ti tozwaka kor eutaka chine eya awa toza matanga eza molai donc mes condoléances vraiment pana d'accord na remercie bino lokola botravaille awa mpo na ser nakosenga na bino bozala vraiment non stop soki epai esengi mwa bakashe na bino botrouve biso nga mpe na patron ya chaîne ya télévision botrouve biso nayebi ndenge nini mosala esalamaka soki boza na besoin ya kashe moke po complete mosala na bino on est toujours là merci edino image kuna tokoti na bango na Luxembourg na États-Unis toye na bango kuna soki oza na besoin caché omoni biso merci beaucoup edino image tokontato na suka tout à l'heure merci beaucoup merci yabi totamisa mikro mama okokoloba mpona matanga mapoli na nzongo oza ndeko na ye merci beaucoup aza yaya na ngai ya
esika donc bayalanga poto ntango nayaki poto bato bayambai nga bango donc moziki na ngai yala ngai donc vraiment toyeba nzambe eloko na osengaka fo oyeba nzambe kala nyonso to etikali lelo donc tosengaka biso bamama fo oyebaka nzambe donc eloko eleki wana eza te donc vraiment fo oyeba nzambe ntango lelo tala grande dame akei ozomona nzambe abengi ye po souffle na ye ekei bongo ntango bapesi yo pema oza kosouffle oza na pema wana yeba kokumisa nzambe eloko na kolobaka yango wana. Merci beaucoup, merci beaucoup. Babi tout est belé, tout est ma mère fait après, ma mère avait le côté président, bon les ndoko na bango. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express Service Funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, le corbillard, les catafalques, la fanfare, les cortèges et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris. Global PM Service Funéraire rend tous ses services à Kinshasa. Informations et renseignements au 01 44 92 82 85 ou bien au 06 52 56 67 16. Demandez Global PM Service Funéraire. Un service de qualité. Un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé des 00243 à partir de l'étranger. Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo, quartier Binza Delvo, référence La Lou. Mpo omitungisa mali susute ofuti na Paris bakokunda ndeko na yo na ba service nyonso na Kinshasa. Contactez Global PM Service Funéraire na adresse oyo Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr. Global PM Service Funéraire ezali pona moto nyonso ofuti na Paris. Misala nyonso esalami na Kinshasa. Lisungi na tango liwa. En tout cas, Patrick Maloavengi ebongaka boye. Global PM Service Funéraire.